na motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe alona atako babakola ke mafuta na mosakoli lelo ya yo bolingo ebakeli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazareth.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazareth. 100% chrétien, toujours vos amis. Bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux de Jésus-Christ, aussi ceux-là qui aiment le www.lenazareth.tv.com. La princesse de l'Éternel vous aime beaucoup de l'amour du Christ. Ici, nous sommes bel et bien à Bukavu, pour servir les Seigneurs. Et quand même, c'est ce que nous avons mingi penza parce que nous avons connaissance de comment avec la princesse, la humble, j'aime beaucoup les amis, j'aime les enfants, j'aime le frère, et ça va bien, parce que la Bible nous dit, c'est bien de frères de demeurer ensemble. Donc ça va bien, les lois de Komoko a intéressé Namakasi, c'est qui? C'est un enfant, Azali Ndeko, bien de mes frères, Azali Fazer, Azali Fazer, voilà, Azali Fazer. Donc vous voyez, pourquoi il y a langai, ndengeni na kangami nangai, kombone nani, tout ça. Biso to abatu mingi, c'est ça, tout s'intéresse à quatre la bateau, bazon à vos yeux belé non. Muto uta na bisika uti nzamba lokotie, akoyi ba peko ya mbaba misusu oyo, bazana monte. Masolo to solo la ki na bien le oyo. Et intéressant qui ngai vraiment, makasi wana zo zaba na ba osakana pour comprendre. Sans plus tarder, bonjour bien-aimé. Bonjour. Loba mwa makasi mbote. Bonio. Kombono nani bandiko ba Holanda? Elia. Elio vanda wapi? Na bota wapi? Na magasin la bota. Donc soka bi la bota na ko mesika na pe na ko la bino yango. Donc afanda kana na la botte. La beauté, les magasin. Est-ce que mtako fana na magasin? Non. Donc afanda na balabala. Na malili. Elinga no to ibani ndenge. Nous avons ma casse de bazoyoka. Na balabala ndenge ni ngana yeba kio na balabala. Est-ce que maintenant soba ka baba na yebi bango? To yeba ni ndenge ni lobela no ba mama ba otala yo, bandi ko ba otala yo. Ebani tala caméra. Hein? Ah, loba na Swahili. Loba na Swahili, papa ko interpréter na sima. Loba. Tunajuana hapa alobi boye bayebani bakutanaki na la beauté. Donc la beauté eza nani alimentation, voilà. Esika batekaka biloko ya kolia. Alors ye azalaki na nzela nde esika bakutanaki na tantine Tiffany. Voilà, loba. Ndio tukakutana na pala na kaka kila siku mugari nina mfataka na nipa sensa. Ndio nikasema na mimi akaniambia na baba mkuta kule chini kubiro. Kaniuliza kulumba nikamwambia chimbunda. Kaniuliza jani mtokaga za malembe mama loba papa. OK. Alobi boye donc tantine Tiffany azalaki na habitude ya koya wana na alimentation na mutuka. Alors tango azali kokoma wana mwana oyo asabitue komona tantine Tiffany wana.
siko tango tanti Tiffany azali kokutana naye tango nyosa ayeko salisa ye na 500 francs ya pa mpo po azwa ta mwa eloko ya kotia na ye na monoko. C'est comme ça que tante Tiffany va donner à cet enfant les rendez-vous pour bakutana kuna na la botte. Merci bande ko ba pourquoi na pesa ki rendez-vous to kutana. Ko na liboso na mona bien aimé oyo tozaki na bande ko na voiture to utaki église. Asengi ngai na lingi na bimisa mbongo na pesa ezaki bongo ha. Bande ko balobi te ko pesa ete mwana koza na ndoki okanga yo ngabite molimo nkolo ebisinga na kabela ye. Tango na kabela e koma mi momesano soka moni mutu kala biso embarqué ba yo ko déposer biso to so meuble ko na alimentation ya ko ya mbangu atelemi ko mobenga mère na ngai eloko liboso etikaki ngai yango parce que tobi ke ba les enfants de la rue bazaka no ben poli abandi ko benga so moni mutu kala façon dont abandi ko benga la mère na ngai e banda ko pesa ngai na mawa na motema. Alors kolonso to yeto telemi aye mère na ngai est comme ça to bandi ko solo la na bisake lelo bana pesa mo photo solo la na bande ko kabele même kwana na bina na kabela ye liloba ya nzambe na bando tuna ina tuna kionini osambelaka wapi na tuni yango osambelaka wapi na Philadelphie boko ka eloko nini etika kinga na pese rendez-vous aya ko luka ko tambola na na journal lelo pour que to beta masolo to solo la to zaki depuis Ernie depuis matongo ba 8h 9h siko to komi Ernie ni Ernie to komi ba 12h 12h to komi 14h to kende 15h depuis 9h 10h to ba no beta ni masolo to so na to so tambola na biso. C'est mon ami, c'est aussi mon frère. Et là, c'est Pel Singa Yango Bogoyeba. Na tu no sambi la wapi? Na Philadelphie. Na yo kotu na elo kami balé na bi Eli. Na ba ki komonete na bi siye. Yenda ibsek na kombo na ngana ni Eli. Na tu ni est-ce que okoki ozonga ndako na bino? Oye bisek ngani? Bisio. Mais moi ça papa mi balé. Moi ça papa mi balé. Kimi sa kangai. Akimi sa ondako. Ponani. Na bapetia mukate kaka na betaka bango soki petia azana namoni aza impoli nde na betie nde azoloba ya sili kaka akimisa onda siko na yebisa ki okoki ozonga ndako olobaki nini fale nazala na velo nde nazonga na velo zonga ya mibale olobaki nini ya mibale ekuna ya mibale Baki ayebisaki ngai boye na bozonga nda parce que la msulinga le semble un peu difficile avec na bozonga nda kusoki nzambe ayebisi nga la sanini na zongo ayebisa nga bongo na tuna ki est-ce que yo yebi nzambe na ebie na sale accident na fer rouge nde demituka betinga seke nde na keiko tanga na kati ya général na hôpital général voilà. Banani banganga wakanitunza ndio nikapata na mingi tena nikakuwa na kumuzi juu ya Mungu alikuwa donc alobi boye donc eza mituka mibale et tout qui est na niveau ya feu rouge donc feu rouge eza esika moko eza bifurcation donc nde esika ba tout qui est na mutuka aye ko se retrouver na hôpital général donc soki ngolu ya nzambe te soki mawa na nzambe te mais la kufa na ekala donc wana nde sali eteke petit wana azala na nani na koyeba eteke non nzambe pe azali basi soki nzambe te mbele na kufa na ngai oki ndenge fazer mutala la banda na malila libanda azo polela mbula azo reconnaître que nzambe aza parce que biso to koyaka na témoignage te mutabongi tala mutazo azala balabala aza fazer chez parents c'était mabike nzambe abikisaki yo na mbeta hôpital bona batiaki yo batonga partout akolakisa pe ndenge bapota ezalaki na banzoto partout oui continuer alobi na ngai nakozonga ndako soki nzambe ayebisinga na zonga na tuyo yebi nzambe abi oui na yebi nzambe olobaki na ngai lisusu nini alinitosha magari kushida yenye mwingine azitokea yako katikati ya magari mbili nilifanya aksida kila mtu alikuwa sasema nilisa kufa tumista la muka tena donc nzambe abikisi na likama donc batu ebele tango bamonaki mituka mibale tout ye wana na niveau ya feu rouge
mon côté a pesa qui est chance que yakobika parce que ayebani hein ayebani parce que ayebani que aza chege ayebani ayebani alors ye ntango bato bapesa qui est chance te mais nzambe kaka nde moto apesa qui est chance pour lelo aza po azala lelo na bomoi au moins ma soto solo la kineli na bandi ko solo na est-ce que li oyoka déjà mungonga nzambe kolobela yo oyoka ye alobela on sina yoki mais pasteur na kati ya église ate yakaye sina mwana nzambe azalaka nzambe azalaka ya liboso abikisa yo na accident ya mibale ayebisaki ngai bo eli ayebisi nga lobi nzambe wana abikisaki nga ntango nalingaki koklea nazobela na mbeto ya kuite na accident nazokende na kokufa mutu nini ayebisaki yo ozonga bukavu ezalaki ndenge nibeta nano mpa na nzambe mayoka nilikuwa hospitali hata na mimi peke sikuwa najua kama natembea ndio kumbe na Mungu semaka mbio kumbe Mungu naye atanisaidia naanza tembea na mimi naanza sema jinsi nilikuwa mbele ndio nisi nikapata akili ya kupaa nenda mweglizi. Swali iko hivi banakuuliza hivi sikumwona kama ni mukanisa tu ndio tulikuwa nafika nasikia bibiko nasema maneno ya Mungu mimi nasema hivi nasikia maneno ya Mungu nasikia bien ndio maana siko sasa donc alobi boye tango abima nani na hôpital. OK ndeko na biso frère Eli auti ko yebisa biso que tango abikaki nzambe abikisaki na likama wana ya nani ya mutuka amonaki monene ya nzambe kolekela bolobiko na ye nde etindaki sikoyo aluka église nini akobanda kokota. C'est comme ça qu'il va se retrouver dans l'église de Philadelphie. Et de là, au travers des enseignements qu'il a reçus dans cette église, et ça lui était à continuer kokumi nzambe par rapport na o nzambe asala pona ye par rapport na niwana na accident. Allez comprendre que jusque les aki ma solo to banda solo la na yo mukolo wana. Oye ba chose aki erni. Ma 20 ans nga nazo somba biloko na supermarché ndeto banjo solo la na ye. Mikolo eleki to solo la kate. Ezeka li solo ba na leki na kabeli na kei. Ba na leki na kabeli na kei. Leo komi na kati na église na tuniye. Kombo ya pasteur na binona. Monjiri. Pasteur Bujiriri. Oui, bien papa. Ah, yende le pasteur responsable ya Philadelphie. Ya Philadelphie. Siko ezala kandenge nini olati bilamba ok église yo vanda na balabala parce que là bon mon épée na buto lelo na filmer ya ozana balabala. Ndinga za bo moi pe ba tuko ba ka yeba pourquoi yeba ni makasi bon. Na jana nyingi juu nisipenze kusa mtu ananiachia magari za watu wazi chunge ninajua hii kuchunga magari ndio niko napata kidogo nauza manguo ndio naenda ninachunga pale magari sote watacha gari wazi sote iko ngode mimi chunga gari na kutoka magazeti na vijana kwa gari na naenda anaacha tamifu. OK donc alobi wana isika alala kalibanda na niveau ya la beauté afanda apona ni isika wana parce que nde isika asi ameseni donc isika wana bato bakuko ya mituka na bango ba parquet wana ba kota na alimentation ba kiko debisa ke ndenge déjà asi ameseni wana que non petit yonde moto sunga nani o monte garde ya mutuka na ngai mutu moswa aya kobebisa ngote to moyibi yakota na kati te tango mutu abimi na alimentation nde asungi ata na 500 francs to 1000 francs ezaba mituka mosupe elala kalibanda wana ye pende a profitaka po a batela ngo akengela ngo na butu donc c'est ça sa vie il passe toute sa nuit là-bas donc ye moko nde asomba kabilamba na mombo mwana na sokola ka ba ya ba voiture ayemba masokoli mituka mais balo yo lobi obatela ka biloko ba mais so sala ka wana ba sala ka yi ya munene yango ye ba ko mwisi sana Vai, place na
Wamingi wananijua kwanza mimi si wake jua wananachaga gari iko wazi kwa mgota ate kwa mwa ordinateur. Ninajua hakuna ngisi nitaruke watu na wali kati. Donc alobi esika donc oyo bauti koyebisa biso eza lokuta. Ye aza na ye moyibite. Donc bato basalaka ye confiance. Nde etindaka batikela ata mituka akengela yango tango babibi bape basalisi ata na na kamwa eloko oyo akokosomba lipa akokosomba ata kamwa elamba na ye na ndenge mpe vi na ye continue ndenge wana. Apa ndenge osala accident eloko nini elakisa koki nzambe azali? Tuni natoka katikati ya magari zenye hata mwingine haiziko. Donc il y a alobi que eloko okosala ete a continuer ko croire na Nzambe eza kobika na likama wana. Accident. La kisa biso na bapota et plutôt les kamakambo. Wana oui, merci. Eli azola kisa biso bapota. La kisa ngona na msapato. Omoni mutu azo reconnaître que Nzambe azali. Voilà. Opération. Une opération quoi puis? Yango. Voilà. Bon, akoki kolongola elamba te hein? Oui, akoki kolongola elamba te. Botala kaka. Botala voilà. Bana ba cicatrice wana. Ya likama onza abika nango. Merci. Tika na yo Eli. Likama oyo Eli alobiki ayebiki Nzambe azalaka. Ezali oyo. Soki Nzambe azaki na ba projet malamu te pona Eli. Soki Nzambe ayebaki Eli te. Donc Eli oningaki na uwa, oningaki okufa. C'est que Nzambe ayebi yo. Tika na sapato Eli tozo sungula. Oui, c'est que Nzambe ayebi yo ba sapato biso mwa yo moko. Tozosunga zate ba parents na yo bazawati. Na Chimbunda. Ok, na kutala bango. Chimbunda nde likolo ya ngomba kuna bozo mona ngomba kuna likolo. Ngomba wala kuna bozo mona kuna ya ngomba. Nje Chimpunda kuna. Chimpunda. Abi akenda kutala papa na. Est-ce que papa pa lukaka yo? Akenda kana machine. Eko pesa yango. Azalaka nani? Docteur. Docteur de. Donc mumemia mikumba. Porteur. Ça porte. Voilà, papa ça porteur. Ça va, papa tu veux combien? Votre vie ça ni va laisser profit. Ça tous. OK. Donc ce qui va à 15 donc si kabatika 13. 13, batika 13. Merci, c'est dit autant la classe. Autant la té. Autant la répéter. Niliachaka. Otika classe. Atika classe. Atika classe. Eli na tu na yo question. L'église dans okendaka. Est-ce que bavandisaka pe na kiti? Bavandi pe na kiti. Ozoka matea. Neti tea nini yo. Wana zaki masolo la kina Eli mkondwana. Za nina bananikashika tu kiti bien. Sato mwingine mtu mnakia tu kanisa. Najisikia na mimi jengi sana nasikia ngawe ya Mungu ngisi niko nisema nasikia wangu inafurahi. Alobi tangu akendaka ecclesia bapesaka ye mpe kiti bapesaka ye mpe nani dignité bapesi kiti ya bien mpe abandi koyoka mateya bon tango abimaka na église tango azalaka na église to tango abimaka na église ayokaka esengo makasi na motema na ye par rapport na biloko ezolekana na ezalaki koleka na église. OK. Donc azora plaisir plaisir vraiment azora plaisir esengo makasi sika na olala eza na balabala parce que na ndako azobanga mwasi ya mama na ye donc mwasi ya papa na bango amenasaka ye nde aponesa na ye na balabala. Eli na ngina tu na susu question fusu oto sololaki na yo na balabala tango olalaka. Est-ce que batama pe bayaka kosala bino mabete kuto le kana ndenge le mkola liboso bimena na balabala okela na biminda ko okela na balabala eza ndenge ile kwaka comme cha mtu amkatie ata mchokoza na mimi kalogota lijoni kama njo bibi yake akatoa pili akaanza
chamba, nikamwambia ananijua kama niko saa tu mtoto wako mwingine, sema wako saa tu wimbo wao kwa hata mtoto wangu, mimi sikujua. Ndio na mimi nikasaidia, unijua siacha sana nitoke ndani, ndio nipiga kofi, nikatoka nikaenda. Donc alobi baswana kizaka ya mukolo songolo bazaki na ndako epa nani ya papa na ye siko mwasi ya papa na ye amibale abandi koswanisa ye koloba ete no yo nde nini ozobeta soki mwana na nani oza kobeta mwana na nani soswana alisema nipiga tu mtoto wa mkatie. Donc petit oyo azaki turbulent azaki kobeta bana basi comme mama na ye tango azaki kotombokela ye alobiki no mpona nini yo ozobeta bana ya bato. C'est comme ça que mama na ye wana abetaki ye tango abeti ye petit alobi boye nde osali. C'est comme ça qu'il va prendre de l'âge et il va dire que non ndenge mama na nga atie miso epa na nga boye tango nyonso kobetaka ngai naza na raison to naza na raison te. C'est comme ça qu'il va décider de se retrouver dans la rue. Yo moko ni musala kango iko muzuri ya kozala na balabala iko bien. Donc il y a kaka na bobangi parce que maman na ya beta ka effort mais aza eza nango bien te kozana na balabala ndenge auti ko yebisa biso. Bon na nina tu na yo tango koma ki na balabala kwa biso okuta bi ba yayo balala na balabala na ba leki mso ala na balabala ba yamba kone betinga walinipiga kama wakanasema watanivutisha sinife nitoke ninatoka kumchukua kasa kanamba sema watanivutisha nikawaambia mimi si ya kutaka kwa vile mkia na mimi sijui nisema kwa siezi tuta nawaambia pale mnivutishe hii na aja mwana wewe kima basalisa ye loba anina bali tataka nipatia mfuko wa kasa hii nani usinifu hii ninachelesha mtu kichwa anapenda sasa nifike kitu kama lala nao nawaambia sitakuwa nalala na mtu tumishi na mwenye kwa nalala na tafuta tu kwa nalala jana kwa kuuza magari ndio nikakuwa nalala zangu bichi nitapata na interpreter. OK alobi esika yaki siko na balabala akutaki bato moko bango pe baza ba difficile déjà parce que vous connaissez vous-même les enfants de la rue ne sont pas faciles. C'est comme ça que les groupes là qu'il avait rencontré babanda ki koyebisa ke non po zala na biso po fande sika moko na biso comme ça to pesio mokuwa ya nani ya babenga ka nani albinos to pesio mokuwa ya albinos comme ça toko tiango na moto yo banda siko kunani ko melango neti likaya filme wana ya mokuwa na ya nani albinos o melango neti likaya po zala na biso po fanda na biso po zo esika ya kofanda na biso. C'est comme ça que les petits va refuser. Notre frère il va refuser, il va dire que non, ça je ne peux pas faire. C'est comme ça qu'il a été aussi rejeté par d'autres enfants de la rue parce qu'il n'avait pas obéi aux ordres qu'on lui avait donné par ceci. Donc là, lorsque dans au boy, banan bayamba ki na balabala. Watu na rafiki mmoja tunakutaka anajuma akamwambia sema usivute ile ni kitu mbaya na kama mtu kichwa na cheza na kwa na wale mbona pia tuko na lala na wewe kwa na lala naye na napenda nifundishe wizi nikamwambia aende wake na mimi niende naye na ndio kafanya. Alors quand il a été rejeté par le camp là de ceux-là qui voulaient qu'il puisse filmer quoi il y a albinos, oui, l'os d'un albinos. Il a eu un autre ami, enfant de la rue aussi, qui lui a proposé non, tu peux venir rester avec moi. Tu peux commencer à marcher avec moi partout où j'ai passé, mais à une seule condition, que tu deviennes voleur. Parce que moi, pour vivre, pour ma survie,
il faut que je vole. C'est comme ça qu'il va aussi se séparer à la longue avec ces derniers, parce que lui n'a pas accepté aussi cette nouvelle offre. En étant toujours dans la... En étant toujours dans la... Mais pour rappel, il dit que avant qu'il puisse refuser cette offre-là d'être voleur, il avait déjà entamé cette pratique-là de vol avec cet ami-là. Il a commencé par voler, il était capable même de transpercer dans une fenêtre et entrer, s'infiltrer dans une maison et cambrioler dans une maison. Mais quand il a été sauvé de justesse par Dieu, lorsqu'il a eu un accident, c'est par là qu'il va comprendre que non, je ne peux plus continuer à voler. Parce que si je continue à vivre aujourd'hui, ce n'est pas par ma volonté, mais c'est de la volonté de Dieu seul. Comment dois-je continuer à voler? Comment dois-je continuer à marcher loin de la volonté de Dieu? C'est comme ça qu'il est là. Il a décidé d'arrêter à voler et c'est comme ça qu'il a pris l'initiative d'aller s'installer maintenant au niveau de la beauté, où il pourra maintenant commencer à nettoyer des véhicules, à garder les véhicules pour un gagne-pain. Rafiki yangu kuwapi? Rafiki. Ton ami là. Ok, il dit, on lui a posé la question de savoir où était parti son ami là, qui lui avait initié dans le vol. Il a répondu, au jour d'aujourd'hui, ces messieurs-là se trouvent au niveau de Machiji. Machiji, c'est un marché. C'est un marché qui se trouve au bord du lac là-bas, du lac Kivu. C'est là où se trouve maintenant son ami là. Comme il avait compris que son ami ne voulait pas lâcher prise dans la pratique du vol, c'est comme ça qu'il va décider de faire cavalier seul et de se retrouver au niveau de la beauté là où vous l'avez trouvé. C'est un peu ça, ma solo, tu vas nous dire. Et là, intéressé, ils ont reconnaître que si dans la banda, mais regardez combien ils ont là dans la bande, vous avez bien, pour reconnaître que qui est combien de foyers sont qui sont dans la maladie, vous avez bien, santé qui toque, ma ligne est là pour qu'avoir. Je vous dis, ma ligne est au commun là-bas, tout ce qui est comme ma ligne. Mais moi, nous, là, ma ligne. Ma ligne doit la bande, mais dans ma bande, on doit reconnaître yes, ça. Regardez les témoignages, il y a lobby. Bateau va témoigner à lobby. Bateau nous avons aussi un lobby. Là, les Nazariens, ça a témoignage de cacao et les kaki. Toujours déjà à présent. De côté déjà dans le parcours, il y a l'histoire là. Lobby, tout lobby au kuna. En vous mettant dans l'histoire, il y a des gens qui ont dit que tu as dit que tu as dit. Et là, on va faire que les pour aller au kuna qui ile siku mulikutana naye kulikuwa watu wengi juu ya balikuwa yeye pale beko la bote kulikuwa watu wengi. Sababu gani ulimchagua tu yeye dada Tiffany kwa wewe kumsogelea alors que kulikuwa wengine wakwenda kwa wale watu? Nilionaka diko baini wawili nyuma na wawili mbele. Nikasema nitalomba wa mbele na kusema nikaenda ngomba nyuma. Yeye akanipatia sensa naona angalia kama tapata kuidesa nizi mkate akanipa sensa kenda nikauza. Donc ok, il dit que il y avait bon nombre de gens dans la Jeep, à bord de la Jeep, mais quand il est allé demander à celui qui était, donc aux deux personnes qui étaient devant la Jeep, tous ces deux jeunes gens, tous ces gens-là ne lui avaient pas donné quoi que ce soit. Donc lui s'attendait qu'on pouvait lui donner quelque chose comme l'argent
mais 500 francs, mais 200 francs, pouvant lui permettre de s'acheter quelque chose à mettre sous la dent. Mais il n'a pas eu de gain de cause. Mais quand il est parti là derrière, c'est comme ça qu'il a vu la sœur Tiffany. C'est comme ça qu'il a demandé aussi à la sœur Tiffany s'il pouvait lui aider, lui venir en aide. Et la sœur Tiffany lui a donné un 500 francs. Lui s'attendait à avoir un 200 francs pour acheter ne fût-ce que du pain. Mais par une grande surprise, on lui a donné 500 francs. Et ces 500 francs, pour lui, c'était vraiment beaucoup plus de la joie. C'est comme ça qu'il a commencé. À chaque fois qu'il voit la sœur Tiffany venir, il commence déjà à l'appeler maman. Il commence déjà à dire que non, c'est elle qui pourra encore me sauver pour ce jour. C'est elle qui pourra encore me venir en aide de ce jour pour que je puisse avoir quoi mettre sous la dent. Et ça là qui n'a pas si mingi, ça m'avait vraiment choqué. Ça m'avait vraiment choqué et porté à mon cœur. Parce que j'avais beaucoup pensé. J'avais beaucoup raisonné. Et surtout les jours que tu solo là qui n'a réfléchi. C'est que la j'ai donné seulement. Ce n'est pas que j'ai donné, non. Mais l'histoire en question, qu'on a solo l'inaye, quelques minutes pendant que ma continue à quatre supermarché, j'étais en train de causer avec ce monsieur. Nagle Kinangao. Tangazo solanga la zongi monete na zongi ndenge ngamoko nazalaki. Na zongi na sima na zongi si film. Je vis que ngape na singa ngambongo na balabala. Il y avait des gens qui peuvent traiter nga indoki. Il y avait aussi mbanda maman à boko la kangape. Il y avait aussi moi si à papa pe à boko la kangai. So qui nzambe te na ngape la tika la pe libela. C'est comme ça que je me suis intéressé. On a l'histoire avec Dieu. Nathalie soki nzambe wana zoki ngape boye. Mama pa kukoba kufana aja mukie. Mama iko wapi? Iko kule yulu chimbunda. Yule ele bilima kule mantene. Soki ngai natuna kiesu. Soki na lobina zwa ina zo nsona nda okolinga. Fale bari ni sama na ni. Bon na ke notika eva mama na bino. Et pas maman ozo. Soki na zwi yo. Basombeli yo sapin, basombeli yo lamba, basombeli yo vélo. Okozonga na ndako. Merci bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes salon to kokyo salon. Elo kono yebisi batu balandi. Zambe akambo na bango, pesi na ngombo teni. Mais balobaka bino batozana balabala kozala ka bandoki. Batu azo sala. Lobana swali. Sema na swali. Ni watu wewiko nafanya saa vile biashara haramu. Mtu mwenye anaenda fanya usharati wale ndio wakizikwa mwanalozi ndio wanasemaga sema shie. alobi ke bato bazosala bana ba commerce donc bazosala ba commerce oyo nani ba commerce illégaux donc nde bango nde basimbaka kisi mais bango eza kaka nani vie nde esali te basi retrouve na bango mais baza bandoki te hakuna ndoki hata na butu hata na ku hapana pourquoi koto bamwizi bamwizi tataka kuwa mwizi me saa niliona pole rafiki yangu na mimi nisatoka mule aksida sani sana niligongewa mimi nikamwambia nisacha wizi nistafanya tena wizi aende yake na mimi niende yake. En fait alobi que katikati na ba enfant de la rue bandoki bazalaka te mais eza kaka vie difficile nde etinda bango base retrouver aujourd'hui na balabala mais eza koloba ete ke non parce que baza bandoki po basimbakisi te eza boye te. Merci beaucoup Eli tokomi na suka ozozwanga na zanaki naza lokola mère ça va ngape na ningio mingi Eli nakobanda obenga yo okobanda ya na ndako tito ozongisa yo wapi tio kozonga kla maso Mungu nasema na Mungu uko bien sema na Mungu Zambia za bien
Naambia za kitoko za bien. Basi abimisi na ninapenda Mungu sana. Sitamwacha. Napenda Mungu sana nalingi mingi nzambe pe na kotika ete. Ah, c'est bien. Bete la nzambe na mabo. Gloire à Jésus. Dimanche tokende na Eli et Chris. Ça va? Ah, toza na la botte na City Market. Oui, na yebi petit wana. Na yebi petit wana. Azara mwana balabala nde nga na yebi. Petit wana tango akomaki donc nga na yebaki petit wana mpona accident asalaki accident mo jour mo boye côté général nga nde moto na lokotaki petit wana na ye ti na hôpital donc jour wana abikaki petit wana donc côté koyiba petit wana ayibaka mingi te mais atushaka asimbaka mama Tiffany tango mère wana amonaki mama Tiffany amonaki petit wana ayokaki compassion ya petit wana bakutani eka na balabala petit wana azalaki kolamba baka nde amonaki petit wana azowayawayaka na balabala pena mwana oyo donc ngai namoni ke mwana oyo akozala na intérêt azongaka epa na bango so bakosalisa ye mpo azonga epa na bango ekozala bien. Petit wana apiri petit na biso kombo na ye Elia petit na biso shege ya moke nga sécurité pitchen depuis na banda musala nde na ikokuta petit wana na route oyo alalaka libanda peza lukaka na ye ndenge ya kolia lipa to nini alukaka na ye mais aza petit moko bien famille eza besoin na ye place na ye eza na balabala te mais tosepeli ya trop ndenge sere na biso ayikokuta ye devant new market osi nani place nga nasalaka ngai sécurité pitchen sera s'intéresse na ye kitoko aza na souci petit wana azonga ndako donc initiative ya sere wana mpenza soutenir yango à 100% soki sere akozala ta financement récupérer bapeti nyonso bapeti ya moins de 10 ans 12 ans baza na route oyo azongisa bango na ndako ekozala bien gouvernement mpe esunga sere loboko mpenza récupérer bapeti nyonso. Merci. ekozala mwa bien bazongisa ye so bazongisa ye pa bango esala bien nzambe azwa lokumu parce que mwana wana aza mwana moko aza na bilaka ya nzambe sino koyoka ye esala babien moko boye. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe alona David Nzamba